Oui, alors, pasteur, par rapport il y a samedi passé, mais quand un peu Goïb Sabiso, donc autant qu'il y a un pasteur, mais quand un peu Goïb Sabiso, vraiment, ils ont tout ça. Comme samedi passé, les gars, ouais, samedi passé, il y a un qui tournait qui cimetière, il y a Manchester, ouais. Pour que le tombe, il y a sœur Nassau, elle ressemble pas à ma sœur Véro, à Koufa. Ouais. Tu vois, à Koufa, mais dans la nuit, ti après l'Iwana. Ti après l'Iwana. Dans l'autre, c'est na tombeau naé, tous continuer. Et puis dans la communauté, ma cambo belé à communauté, bandimi musu basambe la raté, mais moi il y a on même bien à passer à diaspora pour ani. Pour na landa bandimi ba ya l'église té. Et président Cyril Aza, président communauté congolaise dans Manchester, a yebi combien de photos pour na batu, ils ont batu musu assemble la raté. Oui, les gens pasteur musu ba aller à assemble dans l'église l'été à tout faire rien. Donc ba rien té. Donc il qu'on a pu te remarquer parce que ça peut mutuna moko parce que tu es pour comprendre que ceux qui m'ont dit qu'il y a l'église à Koufi, on a atteint aide aux alamans au boulot, tout ça. Même séminaire, ceux qui assemblent dans l'église, on a des séminaires dans l'église, sont le pasteur, on a peut que ça au Kélété. Or, le pasteur, on a des mutamements, on a poteau. Vous comprenez? Donc, moi, je suis à Blackburn. Et ça, je crois, 30 minutes à Manchester, ça va bander là. Pasteur et l'autre église, on a somi na moisine. Donc, bandi misuko va décider. Babundana pasteur. Si ko babenga biso a président Cyril bi pasteur Salomon soto kete bato ba kufa kuna. To longwa a président Cyril à 15h. To zonga lobi na 4h du matin. Oh, il fallait to ke nanda ko to chekimia. To ke nanda ba ndako na so bazoni ko baya nanda ba pasteur ba robunda. L'église est pas kufa likola somi. Biso na président Cyril Modogo à Manchester, to kenda na 15h, to longwa kuna 4h, to zonga à 6h du matin. Donc, on va dire postcode to pesi papa to yepa maman to eza poto babunda raté bona to be passer yo la passer nazo ko beta bino bona. Donc église va tokenda ko sambela ba komi binemiti lelo baloba na raté biso to bon ba moto na donc to sali musala ebele na kati ya communauté étant que sentinelle et puis na alaga soki muto sali likambo ma oui c'est que likambo na bien te détenir na lobia ya mona Marie Bissam na contre-été c'est pas une chrétienne à bon maté. Azo yembela nzambe na loyenge aza mopaga nous frère mopaga. Mais tout ce monde a payé qui dit ba musicien nous mais banze moi yani ni nzambe bazo soutenir rien. Mais bango na bango. Bango na so bon matin. Bango na bango. Oyo utolo ba vaseline voilà. Utolo ba sextape ba ça ba bon matin. Ouais mais Moïse mbiye na masolo ya bana baso ba funda bana. Donc bana basi na yewa. Et ça ba masolo ba somba mukuna. Ouais yango pe na ko mali parce que passer mukuna zo ngona na basi na zeli. Parce que yo lobela mukuna te olo. C'est na loba déjà na loba. Na loba. Donc ba biso ki ozobanga mukuna to ni mukuna na lobango mukuna c'est un sataniste il faut ya nzambe. Vidéo oyo ya mwana mwasi azo témoigner que ngoli ezemi na vidéo ya mwana mwasi oyo biso to mona na kati ya voiture oyo na mabolongo eza ba preuve qui vie ça y est eza ba preuve que mutu wana azo abongwana te siko bato nyonso bakenda na l'église wana yebisanga destination yango eza vraiment donc directement à l'ifelo limité tant biso tokola eyaki limité industriel yaki ba compagnie limité industriel elongwa ba compagnie comme l'église l'église wana nyonso tout ba pasteur tout ya limité ba sorcier bandoki na bandoki but nango ya linini ba affaiblir bato wana ba sise bango ba loka bango vie na bango ebe baba ke na life zoma donc biloko na nyonso toloba walesa na lobango c'est un sorcier walesa aki nganga aki ndoki mwasi walesa aza sorcière bandoki baloka na butu. Mais oui bien on est moto nzambe. Molimo na nzambe mutezo yebisa ngai. Est-ce que yo yebike walesa atinda bato bauti na poto bakeleleka na télévision nationale. Ba témoigner que to uti na biso to uti poto pasteur Salomon Angleterre mutapesa biso moto ya ochelo poison. Eleka na télévision. Oh. Tu as na YouTube on va passer ngai proverbe 31 bato wana to mona na nanu te. To solo la pété. Mais tellement na sala vidéo wana na lobby abengi passer Sony. Comment na outé pas passer Sony. Après ça na conseil na tika passer Sony abitika. Na yo kité abengi passer Moïse Chimbombo. Passer Moïse Chimbombo azaki adjoint Sony. Donc ba vie nanga. Ba pekisanga wana ba coach nanga. Voilà. Alors les ramone simbité aller na télévision na bato ba uti poto ba lobi no to yeko témoigner proverbe 30 après ça biso mbongo
to tirer poisson po wana ngana sipote edingo na tindela edingo mbongo edingo ya le funde na la moto na nkolo tango edingo na funde na poto tango edingo na funde na justice ngam na tindela edingo mbongo moto na nkolo mais donc il y a une dinga zotala yo boye donc akoyi ko confirmer ko tindela ka mbongo akino tuna ye edi ya website ngam na tindela nkolo po ye edi alinga ka funde azaki na mbongo te ngana yebi kaza muta misala mabe eke makambo edi azolo beza solo bien que di pesa muta misala mabe mais nazo funda ye po edi alobaki ni ye bazo pesa ye mbongo po akoma andima ki abongwani ye akosa ki vanti na makambo akosa ba vanti na manzambe te donc edi maza na raison aboyi ko sakana ko manzambe mais wale sa zo sakana ko manzambe yango na pesa ke mbongo le funda ye monte ngolo na ko sote za solo ngam na pesa ye mbongo ya edi tozolanda awa ya edi tuna ye edi ya website yo donc edi ngweti akena kofunda walesa oui donc yo topesa ka na pesa ke mbongo ifuni wana fc pe walesa na pesa edi mbongo zo porter plainte moto na nkolo donc edi ngwelelo akotémoigner que oui effectivement pasteur Salomon mutantine la mbo et bon Kofi Olomide Sindia za mwana na église ser na église Kofi Olomide nga na somba Jaguar a na kitana na Kinshasa pour Sindia zo bolobela ngo pété nga na somba Jaguar Kofi olia fan na neta sala émission bino ba pasteur Sindia za ki na pasi tala ko na sombele Jaguar te alobio na sombele Jaguar so bolingi Sindia zo na église bino ba pasteur fo bozo mtsela na Jaguar église ko taki malili parce que encore c'est vrai Jaguar à l'éloté donc Jaguar c'est vrai Jaguar ma $40,000 c'est loin Jaguar dante $40,000 na ki dans plan la liposuction wana yasa na publicité jibe pasa na pazo le kana nga na somba Jaguar na kitana na ki na kepe l'émission na bi Kofi Olomide Jaguar ya mo de bozo sa Sindia zo na église voilà na sala na ki mon père wa maloba akufi nga za na ki baleki balobi que mon père otozo reconnaître était quand 15 ans président ba pasteur et l'église de réveil alobi azo reconnaître mon père aki mon parent na leka l'émission il y a RTNC Scalator na pesi quand 15 ans 24 heures te 48 heures corps ya mon père ezonga ils avaient $6,000 voilà nani Congo Brazzaville tellement tous abandé ko ba tie cotisation à 3,000 ils ont ça à 3,000 même si quand 15 ans dans 48 heures so na 3,000 tenga na so pesa 3,000 na longolo président de l'église de réveil ngamo na président de l'église de réveil la télévision nationale à Congo lobi na en 15 ans bimsa mbongo corps mon père ozonga donc mon trankolo nzo osali babiloko aninene boye donc si tu ya edi série ya edi pena wana ya edi atakina donc moto penda ke yena moto wana faut bakene mutika benga edi ngo so ba mais on est tunaye le ba pasteur atindela ke mbongo na Manchester les a passé Salomon en tout cas tous benga ya edi to benga ya edi comme ça tout solo la penda parce que si bon na wala ça pas bien donc wala ça yemo pas bien et puis na suka nango amoni ke nazo na moto atindi mutu na ye ba coopérer nanga apesanga combien pour natika otanga kombola nga na fc meso na zwi mbongo na yo donc na bi vrai tente yo na mbongo te yo zo yiba mbongo pa ba ndimi yo na mbongo pesanga te c'est ça na boya mbongo na après passer Sonia ou bien nga soso non Salomon fotika ye alobi pe mi Kofi Olomide pas que non le pas passer Sonia parce que Sonia benga mino Kofi ala master na kamwe parce que Sonia ala master Kofi donc wana Kofi agena iguluke pour donc pour bandala ala kelinga makamna ngeyo simba tazo tanga kombo nanga a diminuer parce que Sonia benga bi doser wana master na tika bango ndema donc to sali makambo ebele ezate que toi contre batwana ezaka pour batwana sauver parce que ndenge makambo zo tambola bien te nkosi ayaki amenacer ba congolais azu ba mbongo lelo nkosi wana zongani kina komana ba ferme na ba nina o vivre ya grave zoma donc naza contre tout lelo ba mebele ba koma obenga ba senga ba pardon mebele oui ba senga ba pardon mutu nzambe to comprendre que otenga bi na contre yete ye moko pa yebi que naza contre yete nazali koloba de la part de Dieu pour na sauver na ye na bandimi en tout cas vraiment na sir masolo ya biso na pasteur proverbe neto bien que proverbe 30
bino moko boyebi toujours ezalaka toujours mutu pe nkita merci bien na moto na nkolo kamera ezotala yo baninga na ba nimba pasteur pesa bango mbote pe ba connaissance na mosusu oyo bazolanda yo na pesi bino nyonso tu mbote bandeko ba pasteur nazaka ennemi na bino te mais nazali intercesseur na bino parce que bozotambusa mosala nzambe bien te bozoteya bien te bozoyiba bandimi admettons yo pasteur aux en église il y a 5000 personnes au sali mosala malamu 5000 personnes bayi mais pose-toi la question combien vont hériter le royaume de Dieu par rapport à tes enseignements. Ne te tape pas la torse que j'ai 5000 membres, mais pose-toi la question, sur 5000 membres qui m'écoutent, combien vont hériter le royaume de Dieu. Parce qu'après, nous allons rendre compte. Yo, au moins, nous allons faire yo. Nous allons passer moko na moko, à revendre na nzambe. Nzambe tunyo. C'est bon, l'église a monnaie, bah toi kilt. C'est quoi, bah tu combien au tingé pas na bambongo to za ko zo sali na ngo nini. Basi abato bimi na bango ozui nini. Ba fi nyonso to bomisi na église, ba chance na bango kangi et pesi yo nini. Moni question wana, ba ndimi ba ozala te et suka nango repêchage ya te. Li felo. Donc démarche nanga eza démarche moko pona ko sauver bango. O moni ngaso na otambola. Ngai na thermomètre tu n'as pas bon thermomètre na thermomètre oui tu vois la thermomètre thermomètre sert à mesurer la température il y a mutu sur le thermomètre va tirer oui on a malade tous ça minda pe bon so moni muta sepel na ngate ala misa mali mais moto encore mais là mon vita yoda mais ah na nino le temps de on a biso na ni pauvre de fa autant pour faire bon ba pesi mbongo boye ba bi ba musicien ba damala na ninga osakana te na so landa kango. Mais abbé, batouana va yebi nzambe te, ba parana. Pona bango, ba éviter que des fois aki mutu akufi, lobi pe za tourna bango. Ya pe tourna bango. Donc pona bango ba zuvera les présents. Ba parana. Mais ka sipi vient na ba ben temps baba ke grand-père pas dama ki wana ni wana pi vient na yo. Ben la limite grand-père na na kolela. Assez respectable. La limite mais mutu a mutu. Mutu a sert un peu milliabel sur comment peut tanga mai na kati wana personne. Ya wana zolo bake ba milliabel ba sala ba kombo na ndenga danzi. Ba sala ba tourner ba simba ba mbongo ba zo ba tipa ndenge na ndenge. Na roni mateka kiniko sera baisser mais ndenge na lobika ba mutu anani mutu. Puis Félix Oazek ko apé comment peut tanga mai. Donc wana so mutu na yo. Mais ya wana lobiti. Mutu azaka nani mutu. Na niveau na bango ba ko sala ba biloko wana te. Bon, problème nini oyo pasteur Salomon azala mona prophète John Ngefa to mengana ngo yeba nano prophète John Ngefa la niveau akini yo zala mikili parce que moi ba numu ezalaki ki on dirait o bengana oyo c'est na éviter so yo boyo kai ba numu te na éviter on est informé John Ngefa to solo la nai OK John Ngefa na pesa ke conseil mais John Ngefa na sepela gite ake ko zo bilamba ipa ya Kofi Kofi a pesi bilamba pe après moi na akufi. Après moi na akufi. Abengi biso tozali na passer nzala mbila. Azo senga contribution. Ngana yisi passer nzala mbila to kopesa yete. Kopesa yete po ye mo mutalexi mwana na ye akozo ilambe pa Kofi. Kofi a sacrifié moi. Do ye mutabomisi mwana. E obanana ndenge nini ngande na aboye. Kofi a pesa ngelamba ngapi na zo. E bande ngai nde na pasteur na bondela pona Kofi. Kofi akoya na mbongo na ye ya 10 000 francs na kozwa pona pasteur mais na kozwa lamba pa profiter. Ya ibi sola mandundu talanga ya ibi sola shora mbemba te mutaboma okesa shora mbongo na Kofi. Shora mbemba obeta concert lobby Kofi a yeli bilamba. Alata orchestre kufa. Comment yo oza pasteur oza na envie donc ça dit oza na posa mukili na esilité. Na lobelaki na saki bon na bi yo donc lobeli John Ngefa donc prophète John Ngefa lobeli bien sûr parce que nous allons le robenga et na ko peso numéro bio sala émission na réseau tout pesa te to tindate ce qui a sepela guité je m'en fous mais est-ce que yo gini non mais pas c'est toi ba mutu mutu apatika ba makambo wana kaka pasteur Salomon ba boye na John Ngefa ba to critiquer John Ngefa te mais na la critique qui était na ça qui en face boye to ko tia contribution te
mwana kufi po yo muto bomisi mwana c'est-à-dire yo muto bomi mwana te mais kozwa biloko akofi olati donc au cédé mwana sans le savoir cela prouve que oza prophète te ah tikolo baboy moto na kolo John Ngefa zo pesa ba prophète zo mona na bon il a besoin de pesa mais pesa les gars prophétie te quoi moto na kolo so ala na John Ngefa po moto zo te bilamba zo ne pas kofi esprit nzambe ebisa ki ete ke ndeko ozosala échange yo ozozelamba ye azozwa mwana ayebaki otendeni mais pourtant batsepelaki ke pasteur John prophète John Ngefa na prophète 30 bo travailler ensemble mais toza binemite soki mutu a reprendre yo asani ngana la kaza ngana téléphone ngana mutu abenga pasteur Salomon afininga mama no ngatu nga aussi mutu so afinga me nga be bon papa ofinge to afingi pe nga be bon koko na biso ye mo ko mo sera ya pasteur non na finga ba dosa nga be bon yo fingi me na père be finga pe ba koko abinga kuna kanza yo kozong sanga bina zong sa kwa yo za na liboma nga na normal obani ko finga nga tukuta na wa toyebani wa donc tant que téléphone zo sono yo kana na rien papa nga na zwaka na uti option na thermomètre so na ole kana nzela na zaka na thermomètre c'est-à-dire so mutu amoninga ana ba démon fois tomboka asepela na ngate so mutu ala nzambe asepela na ngate ngana nzela nazwaka mbongo nazwaka pe makofi ngaba si batakanga na Manchester awa na voiture mutu aya bambinge loko akini akobisa batu na beti passer Salomon awa na Manchester to bunda te ni tabetinge loko alata kili bende po longolanga minu akobisa batu na longola batu minu abetanga ngome minu pe longati ezwanga pe do entaki ya lobi kuna ke do minu to kena la police etika eza na problème ye mo ako komifuna na police ngai awa na Manchester donc nakutana na nzela bapambolanga na mbongo nakutana na nzela babetanga pe biloko mpo nazwi mwasi ya bato te mpo nayibi eloko ya moto te mpo nalobi vérité eza salaire na biso bato na nzambe nazwa mpe dimi na vie onavandi nga so na voyage na voyageaka donc na voyageaka tant que sapeur congolais donc nabetaka forme ya danger donc soki oyebi nga to wana azali musicien ou bien aza sapeur na vanda boye na avion na monaka passer Salomon na lukaka yo liboko na poche dim na ngango na kati avion mbala moko te mbala mibale mbala mosusu na Pointe Noire mbala mosusu na avion na nzela ya poto kaka koya poto na uti Afrique donc nazwa ba dim même na kati avion donc vous êtes le seul donc on a le seul pasteur oyo penat que azui dim na donc oyo na métro na Paris na mona bato andaka kende akiti po akokanga photo na nga na métro na Bruxelles na wapi bato batelemaka mpona na Suisse na wapi donc nazoleka bato basepelaka na Brazzaville bato basepelaka na Kinshasa so na ye presque 4 anaka journaliste nyonso to alukaka nazwa interview na nga mpo na changeaka badonné na mbongo ebele te me ya moke na bango so na voyage na ke bilamba tout na kendaka nango natikela bango nga nazonga meme na lipapa nazonga deja na lipapa moto otikanga na aéroport apasa ozokelinga na sapato te bona natali kanga c'est bon bon tozali mpe na ete nga bingelanga lipapa bien aki asomelenga lipapa na aéroport et oyebi ndenge esalama na kiti na aéroport na itro mutu aye ozwanga leke show leke show nani Jaguar oyo nasomba oyo nakendaka nango mpona leke show mutu apesanga donc lelo oyo ndimi mpelaki leke show apesa au plan c'est-à-dire bien sûr c'est-à-dire aye kozwanga na aéroport sikoyo fo aye otikanga na Manchester sikoyo azobisanga bipasa kaka oyo mpe na otekanga oyo oza na kombi nga na uti Afrique bio auto za nango pesa o itika le ba pesa ndamna nga la na $4000 na poche nazwa $4000 na sena na pesa $4000 no soute nga na uti Afrique soit 3000 na tika na 1000 azwa car na ba clé na ba nyusa pesa na uti okabali papa na ye nazo raisonner nga bino kozonga ndako na kozwa ba train ba ninga pour Manchester nazonga na ya na ndako na nga na Jaguar oyo na pesa mbongo ndamu il y a Jaguar na période où on a ils ba 15000 ba 20000 mais nga na pesa $3000 après bon monsieur on pesa ndam le cash show azali témoin azana Londres à côté. Merci beaucoup le cash show, merci Pena merci oh na so ba le cash show profite ça
napesa ye mbongo ndambu o musu etikala ndambu na yeba apete so na silisa so pe pour aller mutu nanga musu pe ileka na ngana passer simple pour ayi mutu nanga en tout cas bosomo ma ke so ngana etolo bana te pour pour la vérité tolo bana te pour comment ko soutenir ba fo ba pasteur na bise ko lobisa nga soutenir wa fo mutu asali bemission ye mutali boso atimela ba vanti nkosi azosala bakendaka na nkosi na nini na voyage na nini ayo le ba vérité ayo le ba vérité te na bengi kanga c'est les caisses banda lelo ko benga nga souti ko za faux frère yo za na témoignage o betelinga masolo makobeleki po ne ko ko lo bango ça dit au coopérer na Satan et puis yo les caisses na ko mona yo publicité garde ko nkosi o coopérer nanga wayuma ko benga nga souti asala publicité ko ça okende na Allemagne ye garde ko nkosi il est na TV. Vous allez essayer donc na boxe quoi ça les choses or ngai to beba na ni na muto aso moi c'est les caisses aza pasteur oh ouais muto aso moi c'est les caisses na bosse ni komona to beba na ye azali pire muto nanga oh mais to beba na ni ensemble mais 3 jours moi c'est ya ndeko na moi c'est master voilà yo juillet to beba ni tu vois donc moi otindi raba na so bidadi so ka ye la chemise bo so mafuta buti na chemise donc so ka ye normal aussi mafuta ba tchela en fait des idéologies de caisse ça pour la ils sont à Londres na vendre à les caisses donc on va dans les caisses alors c'est que les caisses là so ça ba na idéologie na be na vendre na so alors que ça la petite idéologie donc vous ça pasteur Nunes ah oh ouais Nunes moi ça j'en ai parlé moi c'est les caisses et Nunes a dit master les caisses azo que na parlé wana bana ba obenge oncle mais les lois sont moi suana comme c'est moi sina ngape na Nunes na bisa wa mu pagano aussi moi ça moninga obenga nga souti c'est comme ça moi je fonctionne ndenge moko na Odika Bang ouais Odika Bang oh ya musicien un impidi qui a resakana te est-ce que Odika Bang pour obeta concert na Manchester ça fait ça 1000 livres na compte na oh après ça que pour ani pour obeta concert so ka pesa ita obeta te et ça te que afutaki nga non nzembo wana soki zembe ezanga lipasa so ezanga ni productrice na moi c'est libala Joana za kobima naye moto na kolo et muto apesa mbongo wana ya produit ya studio mwasi wana 3000 livres siko ya boyi mwasi abomi libala mwasi wana azolinga beta concert mwasi afana na Newcastle abenga bi pasta ngana ko en charge yo ya kana na équipement muto wana le ka bono beta concert na Manchester ngana ya ko kanga ya pesa mbongo na abengi abi ndeko zo na Manchester ngana ko yana passer Salomon a filmer ma ngana o sala petio na benga pasta petit na yo nini o tali za bo na sala ki erreur mais concert on a funa beta tala l'observe en abi oui asa yebisi ngana na sala na to filmer habité za 3000 na ko pesa 3000 te na ko pesa 500 na habité pesa 1500 pesa ka compte na ngango pesa 1500 so ko pesa 1500 ngana ko pesa mo na ko doser yo beta concert voilà o te pasa limisa 1500 mo na te 1000 na tindi a compte pasa checker ekomi pon na moni pe komi na zui 1000 a pe na transférer par moi soana pe le komi ka pa azong selinga bi pasa yo zo 200 na di na ngo a beta concert ba tout ba na salle wana ba éviter que po ya wa zui feu vert pa na ya moni le ngana lobaka bato le ba mona ngamta do na traiter ka makabo be moi si ya bato ya libala Odika Bang wa timara et puis abilika na mwasa libala wana moko te na ndako ya kokota libala wana place azalelo mwasa bato libala pa boma libala na ya wana la keleke mabe omoni nde na kaba passer soupe na satana na nkosi na kaba wana satana kaba ba prière nzaba yo le wonde yebe na kaba ina prière po yo ko boma mabala bato bomonti et ça nous salon na zo sana moko parce que c'est aux attraits dangereux donc so donc pour défendre évangile en colo. Combien de fois va pasteur awa même na Londres ngana kena ko sisa buzoba ba benga butu na ke na kimia na zone nyongo bakanga na mwasa bato bakanga ki azo se masturber ba benga ngam na lokata makambo on te encore bat ba éviter donc musala zo sala ya mwana musala mune zo sala
Bon, si vous avez cette opposition, donc misala nzambe ezokende ndenge. Musala nzambe ezokende bien. Yo bien que naza moko ya ba pasteur le mieux suivi na internet. Et puis naza makasi na église ya online parce que vraie église eza motema mutu. Tout ça qui problème parce que ça fait 5 ans na qui problème et tout na qui mingi libanda. Alors na kanaki église. Na ça bandimi comme vous avez une foot à salle, dans la foot à vous va parler, au colon dans une salle, pour le moment, tous sur salle, calamité n'a pas sa mot adressé, dans l'ande la bango, tous sur la carte, tous ça mais la carte, tous à rana bango, si quoi est-il qu'à la salle et jourma, pour tout le monde. Alors, sous Mutunayo, donc Mutunayo, Bokechu. Bokechu, Mutunayo, c'est un voleur. Ah, Mutunakolo, Mutunayo. Bokechu, c'est un voleur. C'est un voleur. Ah, vous avez un problème. Ça la vidéo pas finir. On a ça bino bandé na ba que boké tu as un combat, c'est un voleur. Na le ba on est bandé la pour y ça sur les bandits. Ah, il y a ça la vidéo a finir mais le loyo makambo le ki c'est du vol. C'est pas un combattant, c'est un donc nous on a combat idéologique ça qui bon à mais non, c'est un voleur. C'est un voleur. C'est pas un combattant. Yo zona mutu ako soit alata ni drapeau MPR. Yo même makambo MPR ça vraiment. Et c'est MPR c'est exemple malade. Et c'est un rôle modèle. Et c'est Mobutu à Gérard Mbora bien. Mouké tu sais un aventurier. C'est un voleur. Bon azolanda yo ah. Aye bien on a ça dans l'émission aye na lobaka na amuta liboso na yeb sabino ke Mouké tu as moyibi. Ça fait plus de 10 ans. Lelo et Bimi. C'est un voleur. Otonakolo. Toyoka yango lobaka yango lelo et bimi donc toyoka ka lobaka yango. Na lobaka. Asala pe mission afinganga. Mais lelo oyo tu es lobami ya wana ba preuve to BBC. Ya ka ko sala combat ko ba sombele ba voiture. Ya ka sala combat ko zo mbongo alia comme akomisi combat cop na makila ba tinsusu. Mais biso nga batenga nga ba lopangwa likola combat. Le pan on a la limité dans 17e rue un colonel et armé à Tekango pour éviter na combattant. Makamoya na parqué. Likola combat na perte de Babylone rebelle. Mais bon quand Likola combat, il se retrouve avec des voitures, de l'argent au bâtiment de la rail. Vous savez on a combat ndengwana, c'est du vol. Et à vous la maudit hier, tu na 4e génération là. Soka se repentir te, soka sengi pardon te. Les années passées. Bon, vraiment, merci beaucoup. Motonanzambe, tout c'est payé. Tout ce qui est bandeko bayoki yo. Mais tout kozonga lisusu. Neto yeba ba réaction à batu tangi ba kombo. Penza, merci beaucoup Motonankolo. Ngana on peut sauver. Pesa libota mbote. Merci. Penga na bosanité na pesi mbote na bandeko oyo bozola na biso depuis bisika ne surtout na mosika bozali. Ezalaki wa bino ABTV na proverbe 30-30. Na bosanité ko pesa penza ba mbote ya trop na ba oyo nyonso tu ya ngai ya Birmingham. Vraiment otika na kimia tokozongela pasteur Salomon mokolo mosusu. Proverbe 30-30. Ezaki abino ABTV depuis Manchester. Bye bye. Bye bye.